machine à voter n'a bien voté. Donner na zabo n'a bien voté na peine au Congo théâtre na Paris wana bambo ebele na kena au Congo. Je préfère que Congo soit la pionnier ya makamuto batu ba na mingi. Ce wa tunique point de vue dans ngai. Soki ne to voter wana je sais pas ma belle ngai comme wapi mais na na ngi na lo banom il faut que na tout ya moko na biso na Congo idée les mususu ya moi magui mani nezalate. Je ne pense pas que mutu mo azana idée wana. Je ne pense pas. Et ezala bon. Alors avec ça, machine à voter ou pas machine à voter, si tricherie zate, tant mieux. Problème n'a de tricherie et zalaté, mon top n'a peuple à Gopona, et puis le peuple congolais, il a regret qu'il n'a pas posé candidature. Oui, oui. Na lobby na yo, na niveau ni. Si kamaga na lobby na yo, na lobby na yo, batuba na regretter bazali et délai. Yo. Ozana. Edino, yo za fin, mutaleki yo zate. Oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo Panza Sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi. Babi edino image. Sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko naza na plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc eza na Congo Mubimba sur. Oui, bonjour, bonsoir, Balantino Soubomesana Kolanda site na mina www.panzasangoyakongo. Oui, kamba mi bongo na edino image mo Panza Sango monene ya mboka. Wa mesana ko sepe sabino vraiment lelo naza na petite information ya ko vérifier ngai na bino. Na lingina yeba vraiment ce qui ça otoyo qui ça réalité par rapport ya Kofi Olomide mopa au mo continue quadra qui a menacé suite à émission oyo ya salaki na confrère na biso nati lokole que ntango alobaki pona makambu ya élection ezate et puis machine à voter to lingi ngote na mboka Kinshasa suite kaka ya ba message wana ya pesaki nde aza menacé bazulu kisaye na mboka Kinshasa na ba kabiliste. Alors par rapport à ton franc parler ça c'est une année électorale. Les gens attendent pas mal de choses de la part de nos musiciens, surtout ba Major Lora Wabino. Ça va s'exécuter. Quelle est la lecture de Kofi Olomide par rapport à la politique congolaise? Bon, tolukaki démocratie, tolukaki topesa, tolingaki démocratie. Mindele pour bakoma na démocratie, bakoma na lelo, je sais pas combien d'années, combien de temps. Biso ya ndenge tolingaki wana yango wana. Mais tout pratiquer c'est-à-dire par exemple n'être pas vote pour babana se voter ou ya voter za la libre et transparent. So lobby boy au trahir mutute. Je pense que mutuni no yo ba voter na tricherie pe ozo ngana ndako na yo lomoli chemise ozo le malo na fufu ozo sepela. Yo mo ibike na komi awa na tricherie. Oui, normal. Bon na lobby loko mututu aliaka. Bon, Mikila, Oli Mikila, na ponu na loso, na changer de logo. Yo mo ibike ba tricher po ozalawana. Et puis moi aussi na yeli go tricher. Na ibite même baninga no banoye pa na yo wana. Baso ba bimi ba tcholi. Ba yaka ba zombongo po ba lobate ko trichaki, c'est-à-dire mutu moko te alinga que grâce à la tricherie la commission inane. Non. C'est-à-dire ezala penda ya vrai, c'est tout capable. Parce que moi je dis que les Congolais au Bazali capable de servir Moko na bango à niveau Moko pour Bazali est belé. Dans le bas de l'eau qu'on a maintes fois. C'est dommage que et comme kaka groupe oyo donc fois au mutuka na groupe na nonobstant c'est-à-dire faisant abstraction de ses capacités, de ses compétences ou pas. Or ngai pour ngai, vous préférez que va privilégier compétences, aptitude à servir de Mboka avec son cœur et avec ses talents. Voilà ce que je veux dire. Vous êtes pour la machine à voter? Machine à voter, n'a bien voté. Donner n'a bien voté dans le Congo théâtre à Paris ou à Kenaugangote. Je préfère que Congo soit la pionnier et ma camuto na mingi. Ce soit unique point de vue dans l'œil. Ce qui n'est pas voter, je sais pas, ma belle dans comme wapi. Mais il faut qu'il y ait tout un mot na Congo. Idée les mususu ya moi magui mani nezalate. Je ne pense pas que mutu mo azana idée wana. Je ne pense pas. Et ezala bon. Alors avec ça, machine à voter ou pas machine à voter, si tricherie zate, tant mieux.
problème n'a de tricherie et zalaté monto pena peuple agopona et bien le peuple congolais le loisir regret qui n'a pas posé candidature. Oui na échelon na lobby na yo na niveau nini tikanga kana lo mama na yo na lobby na yo bato bana regretter bazali edele yo ozana sénateur député provincial to président te ngai na bino to meka ko vérifier situation yango ngai naza ko informer na bino pour to vérifier to moni ba publication ngai na publication na part nanga et pas ndeko moko a publier ba image azoloba par rapport ya Koffi Olomide qui a menacé na ba propos tenu oya loba qui par rapport ya élection machine à voter vraiment ba ndeko ne so bo mesana ko landa biso juste eza petite information to meka ko vérifier ce que ça sur Koffi Olomide lelo alobela mboka ba combattant pe balingaka makambo yango etambola boye balinga ba leader na biso ba meka ko lobela pe mboka parce que baza ba leader d'opinion ceux ba lobeli mboka mokili bakoyoka et puis batu bakolanda yango souci ba combattre za la kapena ndenge wana alors ceux qui Koffi Olomide alobeli pour la mboka ça peut mabete aza peuple congolais et ça n'a pas mabete mais mboka zo marcher bien te yango bomoni e komi kena ba Koffi Olomide ba lobela mboka e komi kena ba mise ba mano kota makambo yango faut to féliciter aussi président Adio Salemba ndenga bunda aussi pour la mboka lelo to boni pe to Koffi Olomide alobeli pe pour la machine à voter et existe jamais dans monde machine à voter existe jamais dans monde yango bato mayele ba moni ke faut ba lobela yango vote elikaka na ba bulletin elikaka na ba machine te yango bomoni mopa aussi alobela ki on a émission o ya sala kina na ti lokole vraiment est déranger bato te pour mopa aloba ki yango vraiment est déranger bato ba quantité pour mopa aloba ki yango parce que aza aussi na droit ya ko loba yango ya ko dénoncer o eza mabe aussi tout cela qui peut ba mission ba loba bazako ko banga mais lelo pe Koffi alobi vraiment to encourager aussi parce que mboka pe eza na occupation makasi donc vraiment mingi olobeza te to solaka pona le quadra ndenge toyoki kaza menacé na mboka Congo vraiment po kaka asololaki na émission na ye batuna ki makambo ya élection nde alobaki machine à voter wana to nango besoin te parce que machine à voter existera jamais na mokili ali akomi menacé alors oyo mboka ya ndenge nini mutu akoloba te soka mutu alobi lelo yo koloba na yo mais lobi ba yo menacé yo vraiment peuple congolais to la muka to za esclave te mais na mboka Congo ba comme ça so esclave to meka ko la muka vraiment pour na mboka na biso Congo to bundelaka toujours Congo. Merci Balandino so bozako landa biso na panda sango ya Congo. Merci 5 étoiles de love, étoiles d'amour. Merci les véritables diamants noirs Gisèle Eumba. Merci Epimisa mon couleur d'origine. Maman Jeannette Malangi ici c'est Paris. Vraiment minga kolobezate Claude Lukeba Kweno, l'homme de jugement par défaut. Bozala toujours na Edino Image Elongo, Bibiana Strela. Merci bozala toujours kono mingi pour na babiso ba peuple congolais. Ndenge to koma ko vivre na mboka wana lokola ba esclave. Merci Ingeta. Merci to vérifier information. Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki fin.